Merci beaucoup na président Fachi ndenga boycotté soi-disant sommet wana ba urgence. Combien de sommets Fachi akei? Tango ekomika civil obo traité ya ningisi leo giseni. Ba mi benga ba soda makasi bo vanda ba ne belé. Ata lisasi na giseni kotate. Mais civil a ningisi ka masasi, apesi ka ordre ndenge zalaka. Bokomo benge sommet d'urgence. Merci na Fachi. O boycottant kitoko to ke na masasi. Ba on ba créer la bino Kagame neti mythe. Fachi comprenait ayebi ka ne grand te. Fachi tanga kene pa Kagame kena na butute neti batu musu bokenda bokeno sa ba corps na molili peuple yebite. Tang pa Kaboy na Kagame aya pa yebisa bino ke yena Kagame ba osola tie pa nzambe. Toko sala négociation montena ba M23 ba comme ko utiliser président à Kenya pour jouer rôle wana Fachi yebida ba jouer na ba congolais déjà to boy. Ba FDLR boza asima ya ba wazalendo na FRDC bo récupérer mboka. Kagame nda azana c'est un peu heureux. Eza ba minene ba pia makasi. Rwanda vinaharibika tuko Gisenyi hapa, watu wiko nakimbia ovyo ovyo, bombe zinaanguka grave mu Rwanda. Population na jisi kwa kimbia, bombe zinaanguka mu Rwanda hapa Gisenyi. C'est au Rwanda. Voilà. Bayoka pe woyo bande na biso ya Goma bayokaka. Au Rwanda, Rubavu. Kifaru cha RDF. Boda imefungwa. Ndio hii sasa kuna askari ya Kenya imepelekwa Uganda.